nzela pour permettre awa répondre nzela koyiba maloba te yoka awa koyiba maloba te répondre les questions on a permettre répondre les questions plaisir au monde de vandi boy biso nyonso va te ba émission tozaki na briefing tosani tosola boy tosola boy émission banda bongo basola ki déjà kota fali asola endeni no poso ba question telle répondre faut fali à Mobutu. Le même bataille il va ouvrir le bal. Le temps est tellement avancé que nous allons essayer de gagner un peu de temps. On va tous profiter du moment, profiter. Fali pour pas monter maman. Pourquoi la vie fallait pour pas monter maman? Kati, on a déjà né dans la vie par la sola. On se tient comme ça, on tient comme ça, on job. Donc oh yo ça. N'a pas besoin de yo. Voilà. So tient comme ça, so qui n'a pas ciao à la tête pour bagarre ça. Donc il n'a pas monté pour se gagner sur le banc. Bambi, voilà. Mais ngai yo comprendre ngai te ngai na lobi kaka ke ezande maloba ya mabe o papa bi septembre ya mwisani mwana petit le lava na linga parce que so papa tam fa beta papa ke mwana muke voilà soki papa ke na en dehors ya la télé en dehors ya internet papa ke na ndako akamuli litoi et il m'a dit que Nicky a une simba ya lobane ne touche pas mes enfants. Non. Soka ya ke tele maloko la papa. Moi na linga sala loko anga réagir loko pour moi réagir te. Voilà. Donc boti ko pesa espace mo wene loko eza mabe. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation loko la ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph tata moboko le grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison divine. Badi ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Mbote balandi ya Congo Esengo officiel de télévision. Mbote na batu nyonso oyo pe balingaka katifo la maman popo. Ngai wabino katifo la nalingaka bino mingi. Lolenge bino bolinga nganga pe nalinga bino. Un grand merci. À Armel Omo derrière la caméra et mon bon c'est papa Clovis et film pas merci beaucoup pour la confiance et puis conseil nayo et ça là vraiment à ce que tout ça la musala kitoko et les lots vraiment je suis pas seule dans le plateau nanga vous allez comprendre que je suis un peu timide, un peu tiède, suite il y a moi makambo moko boye o ezali ezole kalambo kalambiso mais on essaie un peu d'en passer parce qu'on n'a pas le choix et zamboka onzamba pesa biso la République démocratique du Congo donc tant que nous sommes congolais nous allons aimer notre pays et toko sala o esengeli pona congolais nyonso moko simala moko azala malamu vraiment na se ya moi oyo na mabele oyo mokonzi nzambe ya pesa biso etando na biso ya RDC. Merci beaucoup. Berli Vengametul balobi mikolo akomise malamu po abongisi yango kitoko. Amel Omo panzela ngai plateau nanga panzela caméra vraiment na kota ba invité nanga omo mesana to mesana kokuta na kosolola ka chaque fois na kata Congo Esengo officiel télévision na Awachi Bass. Maman, pour bon début de la semaine à toi. En tout cas. Bon début de la semaine avec plaisir, je commence sur la presse. Voilà, je dis merci d'avoir abonné la mission. Il y a Congo Esengo. Par contre, je veux toujours que ça venait massivement la Congo Esengo. Je dis merci d'avoir abonné la mission de Congo Esengo. Par contre, je veux toujours que ça venait massivement. Oui. Bah, les babisotés, actualité, il y a belé, ceux qui sont actualité, tout est là. C'est-à-dire, ceux qui, par exemple, l'actualité, au biso, tu es évité. Pas les babisotés, pas bien, la biso, tu as privé, dans la moi numéro, on a bâti à Kawana, na bas écran.
Bengi. Et puis un grand merci à tonton Clovis Fimpa, et pourquoi pas là je dis stade de martyr, Papa Guilain Fimpa. Et voilà, et à ma maman Chérina Molo, que je respecte beaucoup, maman Pessa maman conseil, maman. Bravo. Mais ils ont un fan moko, internet moko ebisenga, alobi maman Kati, yebisaka awa Chibasu. Tu es qu'elle est mignonne, elle est tendre. Mais moi, mon gongo na ye mataka moi ndambu. Poto yo kaka ye pendenge to yo kaka pendenge yo ganga. Ngana bisi azala ka tendre. Mais balobité amatisa moi ndambu et ça la rabiso bien vraiment. Merci beaucoup. Clégie c'est mon combo de la presse. Les mignons. Bonjour. Bonjour Kati Fola. Dans un tour dans bassin de tour. T'as la grâce. Vraiment. Mais alingana luba langage. T'as la banne. T'as la banne. Si. Libère mon foudin. Non, laissez-moi poster bien dans bastati nanga parce que ça la lumière. Vraiment merci aux accords pour le bus. On a l'année dans le balso mingi de Tobani. Tobani. Yo fais la radio cette bande. Yes. Boni ndako boni. Bato nyonso baleki mère palais. Mère balifan topé. Kano. Kandol. Belé kandol. Kandol. Yéina balabala babala na makasi. Yéina bala. Merci beaucoup. Internet Nabiso au Bolanda Biso na Congo et c'est officiel télévision. Tolobaka musala o tosela ngobino tosela bisoté. Ba suggestion na bino ba question na bino ba remarque na bino et ça la biso bien pour to meka ko améliorer le sous musala kitoko. Derrière les actualités cop na biso. So to monika actualité mo boto ya kaka mba to le ka kutu na bakabaka bana mba. Pour na yo lobela bino na chaîne na biso. Merci beaucoup. Actualité, ils ont l'élo, ils ont affaire Yalibala. En tout cas, le mariage, ils ont institution divine, au Moutounion sort, à Yebi, au EP, ils ont recommandé dans la Biblia, Mokeli Nabiso et Mokonzambe, d'Arsala Libala. Alors, que l'homme s'unit à sa femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Le lot tozo betali solo ya libala tozo tala artiste Fally Ipupa de King Aigle. Félicitations d'abord tonton parce que abalisi sa sœur oyo azaya na ya mukolo abalisa ki mwana na ye oyo akobenga Fally Ipupa nièce. Tomona ki wana babilili na bilili tomona ki comment est-ce que oncle était joyeux. Comment est-ce que bayamba qui belle famille na bango na ndenge pe ba pesa ki biloko to mona ki ezala ki kitoko makasi. En tout cas tozaka wana na kati libala wana mais ba question ezali pona awachi basu. Impressionnant d'abord. D'abord parce que c'est une joie. Voilà. D'abord félicitations à sa nièce et puis à la famille. Ça dit soit beaucoup libre na malamu, à l'éducation bien. Et après, ça dit sur beaucoup de moi la malade. Voilà. À l'éducation moi bien élevé qui moi la guitare on m'a ramené sur pépélé. Et après tout ça dit pas la pour mon bal ya les atta les akate que pourtant mususu a autant la famille a fallu a autant mususu bala zo qui ka la bala famille Ipupa. C'est que banda qui na eka tala ka mwana na makamunyo so oyo singa ka mwasi faza. OK. Moi na zaki na moi en tout cas félicitations. Mais l'autre bominga ka kuna nokonde ya la popo ndaka. Oh noko noko de pas checker oh maman mtaye na photo ya la popo oh atiki ya la popo ndeni même sur no lunette nani ni noko lo beni kuna kunezera ya la. On va en revenir. Clégie c'est mon combo de la presse. Babi aux la moi clair. Déjà. Donc yo oza pour ça ma belle maman wa. Déjà. On a tout droit. OK. Voilà. Surtout à genre bateau to lutter contre Bantivalère. Je sais pas à l'itara pour na bateau ba pesa polo respecté. Voilà. Il faut bateau ba changer manière ya mona makambo. Na la muto na l'itara pour na basket
bato bapesa catch respecté nalingaka à part chaussure basala pe catch pour respect faut bopesa biso respect na bandengo biso tolingaka tozala donc respect na biso pena fo to méritaka respect wana par rapport à ndenge tolingaka tozala parce que yebi na Congo ya question tolinga te mais ya moi eloko ma les obima wa biso tolita contre ba anti-valeur donc tozala na conformité moroté faut pas que tous à la peuple moins absurde pour bato mususu bapesa valeur na bankos. OK. Bapesa respect na bankos. Les pesa important. Moi polo batama yele za bato balata bankos. Voilà. Bato balingara mingi veste et chaussures. Les bategela biso image na bango batama yele. Parce que nous sommes des gens où anga pena lingana mo fashion. Lingana mo fashion mais kabosh. Bien tapé. Donc, bien tapé, soro yépe na maramati qui oza ibene babeto likolo te mang mais to ki nana ngona ba langage ki mto abali mwana a mwana yes to chara mwana voilà pour nous le bantou mwana mais mwana pour to zape baningati voilà donc mto abali leki to nièce bon a la falite o wana ça des avines et so gars yo bala pour na famille a fallu, voilà. Il fait une erreur. Mais je pense pas fallait au bout la bango. Fallait au bout la coupe. On a aidé bango na vie. OK. Mais sauf famille moro bena y bota maloba so famille moro bana mbongo. Pour le lope biso ko maman na ko apesa biso conseil wana bien. OK. Ah ozo kene na nzela fo yebesika ni o chalo kolo na famille ni oyo kokota. Moi Joseph kuna. Zela de clégie. Zela na solo lolo mo. Ba famille wana ba komana grand. Parce que bazala na bosser mo bona famille yo pour ozala étoile ya famille na yo. Na relation na yo oyo créé. D'ailleurs ligola na ndanga ba na ngaka sala bon esprit ngam tazanga na bozwa ete. So ozala monte en tout cas c'est la tonne. Azote. Keba o kabaka. Keba kabaka bana jibo. Na yebi sabino bela baba so kabaka bazana bango bango yo baza vie baza bango libre. Te mesiko na bizela no yo na limité no koya. Papa, soki c'est ça mabe en tout cas ngala moya tout. Mais na sil ça quand même idée na. En tout cas awana moyo de rosa na mamba. Matière ezali. Mais que les yo pour reconstruire vie na mutu mo boye. Voilà. La famille mobile ba o dépend na bino. OK. Moi je suis pas déjà OK la bato. Voilà. Ngala muto na lela pas batuti. Donc ngala linga ngaindi. O leli. Na bâtir propre empire na ngai. Voilà. Qui ngai pe batu ba o mo ya pa na ngai grand prêtre ndeni. Donc c'est comme ça que moi je suis. Okay. Non, on a esprit, je crois que babana pena momine kala limite que kala tera au balé pour nier sa fali. OK. Aller na esprit. Soye simbi c'est bon. Soye simbité oncle va faire le bail à la baille, à la popo. La 4 petits à la baille, 4 petits à la popo. Voilà, pourquoi tu continues ce sujet parce que Fali est un père de la famille. Aza nabana na ya basi obiso na sotoyebi entre autres tozomona Keina, Kelia, Marco, Monikel, Jaden, c'est ça non? Baza ceux qui na bosanité baza 4 filles. Tozana Keina, Kelia, Monikel et puis Jaden bana ya l'artiste Fali Poupa. Dernièrement, tout le monde a une vidéo qui est circulée. Dans la toile, tout le monde a dit que Fali Poupa était en fait pas content de sa fille. C'est-à-dire, à coupa qui penza éponge, s'il vous plaît. Ebini. Les émissions, non, mais non, c'est le mot. Chilem so chaud. Eh, le quoi nazara moi si qu'on a mis quand on a clégie à l'ingara chaud tout ça là chaud voilà c'est quoi chaud non c'est pour la clégie tant à haut ça n'a bien non à la mousselangai mais internaute pour comprendre tout ça la clégie chaud Fali Poupa à coupa qui éponge selon
vidéo selon émission oyo ndeko na biso ayambaki papa Lupasula fali pupa akupaki éponge catégorique na mwana na ye la première fille ya libumu na ye Keina alobaki pour moi pour eux je ne vis plus nakufa nazali sous na bomo ité pour apesa qui va raison na ye ba tu peux interpréter qui mabe oyo bazaki pour fali pour bazalaki na 100% bazaki peut-être 5%. Mais le reste la communauté na biso ils étaient pas d'accord et les autres moni fali pour pas nièce na ye à Bali il était présent en tout cas le ko les aki le ko esengo azaki na esengo si ko question na nga ezanini si seulement si lelo Keina Ipupa la fille aînée de Fally Ipupa aye alobi papa nalingi na bala question na fona banana wachi basu Fally Ipupa akosala nini c'est chaud que c'est chaud oui big mais akati na show na ngam na sengi show mais tena banda awa apona sikisi na ye moni linga bala moni tout pour éponge déjà katanaki tout ko féliciter niasa to gagner éducation ta tout ça va bantu maman toujours on rappelle si malheur moko kotala ye moko tanga yaki aloba maloba mabe aloba na malamu na kata émission ya ndeko na biso oyo tangi kombo wana donc pona aloba yake maloba mususu ofali aloba presque atalaka sima lelo nyesa bali oya yo moko makinana na bali te maloba papa aloba ki pour papa zanza mbese est-ce que papa bimisaki maloba malamu pona mwana na ye na sakanda lobi la muka ndenge ofandaki na kiti wana bimake ya yo moko mwana na yo mais okumisa bongo mais bimina na nièce OK on en dit combien patience pe ya kana na nièce et yena na l'équipe matipe na ya pe ya ukiko funa pona biso baluba soki leki abadi na sima ya il faut pesa rentaba bafutaka mbongo bakobalela yo leki nde ya mwana bakopesa la yaya kobala soka na biso balube ya kabon on otala ke papa ya la mama loba pe mabeli kola mwana naye lelo oyo ndesa bali la mota ngafanda ya la poko bino bwebite tamsana pe ko réfléchir oyeza ilanga ta Keina siko nga maloba wana na lobaki wana siko na ofuka wapi tala nga maloba na bimisaki sans le savoir na kotisi bondoki ko biso toza babantu te na lobi pona nga bango nga isi na ku wakufa siko mukolo oyo ekosengaka mwana bali nini akoya na sima ya mwana mobali oyo ya bien pena ya seya akoya na sima ya mwana komonaka mwana komakaka ya respect komona papa lobi maloba moko mabe liboso ya kamera mpona mwani mobali nini oyo obala mwana et l'amour ezanga pe matoyi ya kozizesi loba bongo déjà moi nana je pense pas qu'azangi copain oui azangi copain ngana okongane na ngara Fally Ipupa te déjà yana ba makambo mususu kande ona biso Fally wana kutu na vie amoureuse aimba elo moro muta salimbe ba me bazobondela ye wana ba leçon amour epesaka biso ça arrive mais momino pena mutana erreur ulandi obondelela John na mutana erreur yem ta salima be musenge pardon bébé boni na papa sanga bébé ozaka na posa bozonga kana bozala ka bon terme boni pona ba parents ba papa ba maman ou ba boti biso OK vous comprendre moi na wana soka ozala mayele amona père na bango bien avant Libalaya il est grand temps marambo fallait loba ndambwa oyo et choka fallu plus isa oya lobate OK oyo c'est que papa a raisonné ne papa zo loba bongo isa oh anati. Et vous croyez que papa il faut raisonner bongo ce qui likamoza na ndaku na ye faut abimisa bosoto na ya ndaku na ye libanda faut la photo solo la ouais faut la oui toujours solo tout comme si ba viango logo la
bato ntango balandelaki bamoni efali alongoli komba mwana na ye bamemaki yango wapi na télévision. Télévision. Voilà. Question à la batoune les gars na télévision. Ce qu'il fallait répondre à moi. Papa, oh, c'est là. Non, pour permettre awa répondre. Awa kaka répondre. Kezela koyiba malobate yoka. Awa koyiba malobate répondre à la question, on a permettre répondre à la question. Mais ça non, répondez comme que plaisir. Au monde de Vandiboué. Biso nyonso va te ba émission tozaki na briefing. Tosani, tosola boy, émission banda bongo. Ba sola ki déjà. Kota fali asola endeni no poso ba question tel répondre pour fali à Mobutu. Ebele babanga kae. Oza journaliste oui ou non? Oui. Tosola par rapport à briefing de tout ça là. Tokendara Armel Omboyebi. Na kenanga musika te. OK. Na auto yamba grand frère nanga kulutu nanga didi la kosa na bi personnellement na na peut exemple na voilà on n'est pas na kota la banini ba briefing OT mais ngana la poser mission na ngitala voilà mais ndeni na go yamba na tune question OT pour on ndem tepe si na ya berli vunga be zela ndeko ya on tepe ça ma campagne émission bo bandi c'est le briefing nebo mais na souka nango 2 questions 3 questions surprises les angati na lobi boende ko wana yo yebi ndeko clé tout les bini 2 questions 3 questions surprises les angati ezanga te kela ya la ligo la poani basi kela nak maktab poani yana so briefing ezanga ndeko clé papa na ngasoki na yebi kelo ko wani ko indisa na ko kata moto la ba tout clé ndeko clé na zongi kana makanisi na yo na bino ta papa leki na ngadi na standing en fait na rang ya Fali Poupa Fali Poupa King Aigle ata kosoli TV mutu nyonso tala eke kaka sikoyo esika nga nazotelema oyo lobi mutu apozaki question en Paul apozaki na radio te ezaki na télévision sikoyo est-ce que ndeko Fali Poupa étant voilà toi qui on a cadre ya musicien té oui tozo qui s'il vous plaît tozo qui na la cadre voilà naza ndeti là zela awa ndeti ngane naza boy oyebi ke Persil et Amoro aroselo mo bope na betelo lisolo oyo poser nga question concernant Persil na oyebi so wana lifanto te bili de la biso to ko exposer moi na te to solo la mboka entre yonoko na ngai so ke ngai na zala clair ngala tout droit wana za ndenge na bino bangala voilà ndenge babokila lokondo s'il faut na la vérité même devant batou até choqué yo mais c'est la vérité empêcher nga loba tout ça dans le calme awa s'il vous plaît non au permettre loba oza fallait être choqué OK pas moi na nae makamu fallait effacer combo ya mwana nae na nzoto indi internet papa mabe alongoli kombo mwana bate komaki nini mwana mibale po moi c'est mibale moi c'est liboso rectification tellement sana oyo boye ya mwana balatisa na ketchup makambo bakolatisa ti pona yo balatisa ina na ketchup et combien que poza na ketchup ya mwana bala ki ya sala bo pesa nga quelque temps loba zoaton ekomaki ya négligeant bana wana yebi a négligeant bana wana na munoko ya nikimenga ane oyo ba makamu na bango indaka ina fa na 2019 2020 nikimenga ibimana munoko nikimenga bana nanga bakendaka congé na ndako na ketchup bazalaka kokende congé na ndako na ketchup bayo beba bana nanga babandaki na bipesanga pena mwata oui bana nanga babandaki kokende vacances kotala miso mabe bana nanga babandaki kokende vacances fola ipa nana ketchup OK bapesi mutuka oyo ke inatambola nango c'est son père qui l'a donné OK
ndako bavandaka c'est son père qui le paye le loyer. Ok. apesi Marcosis cadeau ya car pour obtenir badge. Ok. apesi Keina asi surtout tout mona. après ba dispute wana voilà. papa zo bana na endo sota mima bango Dubaï. Ok. Non c'était avant. Non, après ma campagne qui menga na fali poupa. Non, ezaki avant. Faut vérifier. Non, c'est là. Ezaki avant. C'est là na sola. Mon maman na sola. Avant Sarah Tola kangama na prison. Là, mon maman na sola na yo. Ouais. Donc je le suivi à la loupe. Ok. Donc obe bata biso baba zo bate. Baba zo bate. Voilà. Après ba dispute, même avant, même après, voilà. Papa zo bana na nyonso. Bakenda vacances à Dubaï. Non, même avant, même après, ça veut dire quoi? Oh, et ça papa comme tu as pas changer. Avant des bazar qui même moral, après papa. Yo, on a donné l'exemple, bakenda après. Pour la qui ça papa. Là il faut vérifier à ma connaissance. Vérifier. Oui. À ma connaissance, je sais que c'était à ta connaissance, mais tu as raté peut-être. Ils ont rappelé ma caméra. On vérifiera. À Mimabana, Dubaï. Ça signifie que papa a banego ça ne s'abana. Ok. Bana, bah comme il envier, maman, c'est qui? Niki Menga. Comme il envier. Oh yo, nana quelque chose pas au gagner. Ok. Ils allaient, ils n'aiment pas. Bala à l'époque. Intoxiqué moi. Bana ou moi. Tu n'as pas au alors pour n'aime tout. Keina voilà. Na kelia peto mona la fille. Intoxiqué moi na yé. Voilà. Mwana akoti na ba mama izaya bomba te ba voice kabonaki ba voice panzanaki fali poupa tout près d'être arrêté ba koke ko liembon je me là mwana na yo moko oyo boti na libumu na yo ayo ko témoigner contre yo pas faux donc faux témoignage contre yo katifo là. OK. Et le gars est même en prison, vie maman n'a pas salé ma bête. Pour avoir mon côté la maman na bango, pour avoir mon que maman bango des fois ça n'a pas le bal là-bas je se passe. Aïe na tribunal, à Sambike, papa na piso. Hein, ils ont moins sanité. À ça la ranga va système. Ou alors c'est la spéculation ou bien est vrai? C'est la spéculation tu vas voir c'est bima. OK. Fallait pour à l'époque balinga ba kangae. Voilà. De prison. Ok. Boyebi le pourquoi Sarah Tola a finga Fali, à l'Obama B a Fali, mais Fali a limbisa Sarah Tola, a comment voir même composter Sarah Tola. Non, Akena en prison. Après ma cambouana, fallait limbisa Sarah Tola, les lois posté. Oh, peut-être à Sarah Tola, c'est un pardon. Non. C'était pourquoi? Non, tozotala, tozana yo koza na connaissance. Oyebisi biso pourquoi? Na sipe na ba chaîne belé ba YouTube ba TikTok ezali. Voilà. Maman na bango akabaliza déjà zo sala ba voice on négocier pour montourner à l'époque c'était Sarah Tola ba sala ba jiwana. Que t'as la boto aussi mais c'est touche place boto aussi. Et pourquoi fallait poupa na bo pété nyonso alimbisa voilà le temps. Mutabimisa ba voice wana. Mutabimisa complot. Pour l'artiste a la sauver chez Sarah Tola. OK. Et ça parmi biloko au monde a fallu limbisa Sarah Tola. T'as la soko finga fali mingi na vie so anyatelo regeza busuki bongo. Et le lot. Nasilisa. Voilà. Oui, mais peu mon molobé. Tout ça yo kayo mais ndeko awa plaza awa. Fali poupa aza bien. A motema malamu. A bomba mona motema. Fali poupa frola prison. Pour na mwana na ye. OK. Mwana na ye. Pour comme on que papa a aidé à bisoter oui. C'est grâce à ma. OK. Son père a été touché. Papa n'a pas touché. Mais ce que j'ai là, c'est le moboto, mais tu as une vie privée sur la TV. Fallait pour pas monter ma malam. Pourquoi la vie fallait pour pas monter ma malam? Kati, on a déjà né na vivre à la sola. On se tient comme ça, on tient comme ça, on job ça. Hey, donc. Peu importe. Oh yoza. N'a pas besoin na yo. Voilà. So tient comme ça,
soki na koko ciao wana te po ba garde baza donc na komata musika na zuli banga na bandi voilà na bandi mangu mais on comprend que a sepelité na ndenge na tcheusa na lisu voilà donc je suis un homme. Ok. C'est quoi moi longwe na rane moi comment nous déstabiliser papa né au moment où fundi papa bi bon va peine pour tu la c'est qu'on a le bibo ndeko clergy yango na le bibo pona yo mais papa choka ko yo kate yango na le bibo pona yo question na ngeza bo pona yo donc anomalie wana rancune wana eloko wana il faut ezalaka vie ya fali mobimba na vie ya keina mobimba et tant que papa na mwana et bon ce papa c'est que papa pinir mwana azala na bongo tellement lingi vie wana azala na bongo. Ok, merci beaucoup. Topé ça peut maloba koto moi. Caméra ici la tête, l'engagement awa lobi. Pardon, Cathy, s'il te plaît 30 secondes. Faut pas comprendre que toi mais c'est chaud awa. Bokanga d'être total émission. Ce qui peut moi na. Toza le 10. Abozala mesure 2023. Yo sala na makambo wana. Na recharger la vie. Quand on a qui dit que c'était vrai de tout ce que tu viens de raconter? Oh mais ma voix c'est bima. Mais ma voix c'est il y a une voix qui sur qui entre héritier Watanabe et Ferregola. S'il te plaît. Tu veux qu'on on est un montage. S'il te plaît ma sœur. Nabi Boje la silisa côté Naza. Ce qui moi na ngai. Ngai na laksara maman abotinga bolingo na ndenge nyoso. Na lakisa père na biso tsa kei ya kotima belé na lakisa bolingo nyoso tu ya moi na envers papa na ye. Donc oui, tout ça derrière tout ça là, ça ne peut même pas si bah délinquance juvénile voilà. Et ça maintenant si le lot j'ai que ma mère na la kisake bolingo. Voilà. Comment je l'aime. Merci beaucoup les moi na nga azana obligation zo mselanga mungu wana. OK. Soko senga mabe mo na ko charger ozi mobimba o papa. Okuta na pena na pour la papa. Voilà, na ozonge la clégie c'est awa Chibasu. Okinde ko clégie le lengue à s'exprimer pour na yo étant que maman. Déjà bango bazara soki mwana sali mabe bazonga mwana zonga ya biso ba mama oui on est commis mwana na yoti mwana na sali na comprendre ya za papa voilà pina na botite mukolo ya kobota ayoki pena passion que madame azoyoka telemi wala de bako bimisela ngai mutu baba nini baba teta wani yaya na ngai akomaki nanu te alobisaki yo nanu te nanu alobisaki yo te yake alali libanda osuye nanu te nanu alobisi yo te papa na ngai nanu akomi na batao oyo te ke boswani na ye olobi ne aya che z nanu bokomi na tawa na papa te papa baloba pe bongo basuka na nzela biso pe twana ba papa ndeti nga tata na nga mina na bangi papa la nga zala kwayu papa la nga sala nyoso ali papa la nga yokota musala soda grand frère na kiti esprit et aneni yo ya vanda wana sala no besoin ça papa la nga komutanga so tanga 600 grade tanga 600 mais lelo papa la nga ko masa na nga mais oh musuda sala ke yo ndima ke masa na nga mais musuda zone c'est la ke makamo pe que non super on dit man kasi ça peut ça au conseil après ça m'a conseillé monsieur comment nexé papa eza eloko il faut comprendre rango na biso clégie eloko il faut koyeba rango yo te wala ko papa no na tribunal te non ça la moto mais est-ce que le problème na lingi kaka ba sœur internaute ba répondre à biso est-ce que c'est vrai je sais que tu rencontres oui c'est vrai la personne vraie information clégie oh bien livre voilà sikoyo question na ngai ya suka on a posé qui ne clégie Zeis mais à répondre nga na kikanda ya mobali na ya papa on dirait ça kana kanda o fali pour pas ala na ngotilelo to sunga yepe to sunga pe artiste na biso clégie Zeis pour na ko arrêter hémorragie oyo parce que esa progéniture ya fali poupa voilà est-ce que to spéci exemple ya libala te ya libala ya nieste ba to sepeli bisonyo soto to moni esengo zaki wala to moni nana ketchup azozwa biloko ozo comprendre est-ce que
il faut tout le temps ka lolenge oyo to il faut qu'on arrête hémorragie oyo le moment oyo ezana nous boye avant on balé oui pour toujours changer sujet déjà moto salime baba zobondela ye wana ba leçon amour epesaka biso muto okutani na kimukolo yenda salima be moki okondeli boni boni na bapa o abotio abokolo akomsoti lelo biso pe to gafa pa père na biso to père ba père na biso ko ba sala berete moi peut nga ko champion papa makam papa sala o yango te o papa sa boneli voilà ça nous a arrivé mais père a fâché ou t'a dit que non c'est mon père Vélimbisama voilà papa Limbisama ngana senga papa na biso pardon na ba makambo ya yebité OK na sengi pardon même pour na makambo oyebité même pour na makambo na salati papa sa nini Limbisanga voilà Keina wana papa na yet voilà faut falinde que senga pardon faut falinde faut falinde luka Keina papa soigner OK tiens ou bien de papa ali soufali ali suna bozui bota bela bimisi suba Keina kili te Keina izaka moko yo ka te ka so boti ba parce que je vous montre ma fille aînée elle aussi c'est ma fille voilà vous comprenez na biboé soki no liboso soki Keina apena mwana oyo aluka bangala to yo betemba oyo ami kitisaka aza mwana oyo ami kitisaka mwana o ana souci que loiba mona yena papa na bango suba oseka voilà c'est le devoir de Keina de demander pardon à son père. OK merci beaucoup Awachibas même en fait maman popo nga nazoboya na ngai te ke soki mwana kosenga pardon voilà mais ngai yo comprendre ngai te ngai na lobi kaka ke ezande maloba ya mabe o papa bimise tam su yango esali mwana petit lelo avanda ninga avandi parce que so papa tam so bete papa ke mwana muke voilà soki papa ke na ndako en dehors ya la télé en dehors ya internet papa ke na ndako akamuli elitoyi et il ne touche pas mes enfants. Non. Okay. Moi, réagir. Voilà. Donc, espace donc, si papa réagit tant que papa, oui, tout ça va bon tout, moi je n'en disconviens pas. Mais quand il y a la moine en dehors, il y a musique, il y a média, il y a Robert Ali solo, il y a moine na TV parce que na muto autant sous sa dagi na valeur, il y a moine na yo et ça l'inini et qui type importe réponse au tolo ba on limite kazangi coupé. Mais valeur on comprend dans nos PC le bouchon ndenge comment PC. Même moi dans autres merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que Internet va comprendre moto qui n'a pas qui n'a pas joué. Changeons maintenant de sujet. Tu es un sujet il y a Christine. Naya Maniké. Faut te la lire dans la qui voyait Maniké à le bio. Soka moni ya Christine na effective en Rubenga nae. Ba comédienne. Awachibas. Non mais il va comédien na comprendre te ba ko sala ngo mondeni. Kasi po ba kominda ku makoti. Ko ba jurana ki ba ko lo balate. Ce sont des gens oh so vous comprendre bango te beaucoup de distraction. Ba jouera sur ba actualité na bango ba comment na bango ezala ko ba. Vous comprendre. Voilà. Yo moko non nous allons bien aimer te na ndeko ngo benga na monde. OK. Yo mono. Wana nyaza le bien aimé te manite te job. Et bon elle bien aimé. Yo mo ba benga na. Il a bien ça warrior à vie. Kasi derrière bien yo mo te ke ba benga na boy. OK. Ana ba momo tomboka ko mo finga fali. Momo azoni. Parce que yo mo na vérité. Biso to lié tambo manini boete. Yo mo cause le bien aimé te. Le travail que Kissinger a fait chez Fali. Manike Salangota. OK. Ba manike ba ye na pas Fali na era gloire.
fallait ça dans la gloire azana. Mais non, Malika le bas le contraire. Malika le bas le contraire. Malika betali solo ya ba chokoro ba biandonga. Abandi bolobe la fali quand ngala bando betelo pe moment au kisinjo lobe la fali. Yo betela ça ba chokoro okumisa kunanda kuna mtoyo risque vine. OK, explique-nous alors. Kisinjo fali pour passer les droits chemin kisinjo ya lobe la fali Malika bandana ko. Oui, il y a des images qui parlent. OK. Kisinjo c'est parti pour na fali. Voilà. Tout le monde le sait. OK. Ba yokanate isimba te pour la relation na bango basala nini? Ba panzana, voilà. Ba panzana. OK. Mais tu ne diras pas que Maniké à l'époque voilà Zalara déjà. Okay. Maniké ba yé. Voilà. Et pas fali pour pas da fali pour on le bela fali pour pas fali pour pas na gloire. Voilà. Et il fali pour pas. À l'époque fali pour pas na mi pesi comme ba king té, ba nani té. Voilà ça dit cap la merveille. Voilà ça dit cap la merveille. No king. Qui si jora le na TV. Alongo pas ba nani. Alongo pas Kofolo Mide, alongo pas Jibem Piana. Voilà. Série wana Jibem Piana. Kofi Olomide fali pour passer au azabo été qui a repésé sur bango. Voilà. Mais qui si jora a failli à risquer carrière nae aya a lobé la fali à sala ko sala à sala ba promotion ba Zénith à sala ba promotion ba Olympia. OK. Ya le yo nganya ko obenga le ne pas on a bino yo mo ba benga na ko mo le o edi ba dette na evide so asala ngani. Oh. Na sala tu vas. On profite là la malobactésie parce que on va d'abord pas d'actualité OK na ka ba l'ongland actualité faire voilà bazo kaka ba l'ongland ba kamba faire non yo pona yo malobanya so anezaka pona l'ongland actualité ba PRV pour ntobe ngana muninga zate mais ba PRV apparemment déjà concert carré et puis marabuso zoya on va que la bino actualité na monsieur aussi la te bino ko pesa ka OK toi mono ekokite tozana ta en tozana bazo ka ba et ya mabe so ça boy nini l'actualité tu comprends tout le monde na plateau maman pop. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre mission dans le bain aujourd'hui notre temps mingité awachiba mot de la fin puis quelques dédicaces na on a ba OAU. Voilà, au mot de la fin na pesi na pesi mbote na batu nyonso balanda biso soki pena bo sepela ki na émission bo se manifester tout on a kosenga berlif balongola ba commentaire te photo mona pena ba commentaire ba comment on la commentaire oh là là ba teli biso mo ba commentaire mo ya malamu te bande ko basala ngo ke balo na ba o wala ba finga wana berlif il faut botikela biso biso total la biso total oh ya loba ki ba ngala oyoka ya mo kaka ozo comprendre donc pour continuer toujours qu'on s'abonner massivement donc on ngala singa rabino de bo s'abonner musala na nga ngona koyeba ndeni ke nazo sala musala mo ya important voilà bo s'abonner bande ko ba bolingo hein bo s'abonner bo partager lien et que ça la biso bien donc merci beaucoup merci nanga na opé c'est déjà partir Afrique du Sud voilà moni bongo DJ Chican le patron de salon Love Me le patron de salon Love Me sur Cape Town Pomba Real donc la moni opé babi mon konza Cape Town bana nyonso Afrique du Sud na zala bino mo babi moi on saurait essayer na tiki na rabino ana o zongi la biso pe kaka DJ Chican tout la monde na yo na ozala na bino na Cape voilà kalaté Pomba Real et puis voilà. Merci beaucoup Awachibasu. Clégie Zei c'est mon commotion de la presse. Lilo Bano et Asuka et puis quelques dédicaces na yo. Na pesi mbote na pasteur Dickens Ngoma. Motema ya maman Karine Makazi depuis Johannesburg na pesi bino mbote pourquoi pas Patrick Dacosta na pesi mbote belé gouverneur de Washington moi ça na Frank André Medi na c'est Star Mido. Ça me va droit au cœur. Star Mido 3 fois Star. Ok. Le seul griffe Autorolata. Le seul griffe congolais à Mayamoto. Mayatomo. Puis général manager Clovis Film par Namama Doris Film. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Obosani nani. Ceux qui n'a bossani, na émission tanga na wiki balobi li sola na moto na raisonner moment muta ceux qui n'a bossani ya kubenga nga
nde naza boye nazozela mwa koli na nga na turki dans une semaine awa ya die mbuku alobi na nga bi awa nasala bakoli yango ndese yo moyebi nde nakenda na ya die mbuku en tout cas de turki ntakangi turki na mito wana na nga awa bakotuna yo nani asali kita créer question bête ya die mbuku en tout cas merci beaucoup déjà na sengi yango déjà donc merci vous s'abonner massivement na Congo Esengo officiel télévision ba question na bino ba remarque ba suggestion na bino eza bienvenue challenge ezalaka moko awa ya ko s'abonner otali vidéo osepeli nango osepeli na batomoni awa osepeli na makambo ebimi awa s'abonner et puis ko suka kana ko s'abonner te o partager pe vidéo na biso okipe na mo clochette wana ya likonga wana ya basango au cliquer au côté la clochette à notification pour ozoaka ba notification na yo à temps réel. Merci beaucoup na ba internet ya Somozaki wana présent et un grand merci à mon boss papa Clovis et Fimpa, le manager intelligent. Un papa pas comme les autres. Motema ya maman Doris et Fimpa. Merci beaucoup à l'âge du stade de martyr papa Guilhem Fimpa. Merci beaucoup. Et ma fille chérie, je t'aime énormément, tu sais. Merci de faux la Kokolo, la Noï, la fille, en attendant, unique et à maman. Je t'aime beaucoup. D'ici là, restez scotché, branché. Non bouging, vous ne serez jamais déçus. Bye. Invitation au ardoise. Mais avec divine. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Balingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Congolais solo!